Nzelo Baby, il y a combien de temps? 7 ans passés. 7 ans passés. Nzelo ça a su bien fait. 7 ans passés. En 2014, Nazaya poubelle ezaki maya terrassé, banini. Banda Oloba, titi tant président Tshisekedi aye abandi musana ya kokule bandi kobongisa makadam yango tomoni lelo alongoli biso place oyo na grâce nae atieli biso béton oyo epasola Titanic yango atieli biso na Fox awa place oyo ekomaki bizarre makasi bebaki eumeli esalima batembele baaccident kuta elingaki esalima place oyo mais so nzela tondima ete ke nzela oyo obongana na miti oyo senga sukaka asala susu ya koleka par rapport na oyo ezalaka awa te na Congo mobimba tina ba province tina ba fin fond ya ba village donc partout na banzela mususu oyo ba mituke kotaka lisusu te basala soki nzambi pa kosunga je crois à cause de lisusu deuxième mandat par rapport à ba projet na ye kozala lisusu malamu mpona akokisa ba projet na ye vraiment tosepeli ici. Merci. Et biso bana force koto tolukaka mbongo a tozana esengo makasi toza mpe ya kosepela merci mpona idée oyo bazwi mpona kobongisela biso place oyo merci makasi mais nasengi bapeple congolais batikela mpe apata akule nanu après batongola bongo abanda siko kokule bango beto ya mabumu. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition de Spécial 100 jours, une émission qui vous permet vraiment de rester au cœur de ce qui se passe à Kinshasa. Focus d'abord sur de routes en cours de réhabilitation parce que Kinshasa, il faut zonga kitoko, Kinshasa zonga bonzenga. C'est ça l'objectif en fait. D'abord il y a vidéo, mais également au la boni boni, la promesse au chef de l'État Lobaki, Lobaki Kosala, ensemble dans le territoire congolais. Na 100 jours à chef de l'État. Aujourd'hui, cette artère Oezali avenue Force, cette avenue Awa, lobby to Wago Telema Awa, to pêcher pe bambisi, to bimisi pe ngolo Awa, parce que cette avenue est avenue Moko, Maïzala qui a vraiment mettre, donc sur les Simutukana Awa, au Leli, mais cette avenue, ils ont zonga lissus na Bonzenga, ils ont zonga lissus na Kitoko. Totika bino motala Moussala Neni ba Kosala Bandeko na biso ya OVD, Oezali, Moussala ba main d'œuvre congolaise, pour permettre à ba congolais ba Moussala, ba Osala Moussala na ba moto otala boni Kosalema, na croisement des avenues Kassabou, Bouna Force, place aux amis. Et je vous annonce d'ailleurs, ton envoyé, ça m'a informé bino que Misala Boyezo Salema partout. Et comme il y a un système monstre à plusieurs têtes. C'est-à-dire, on a Kinshasa, Naba Congo, Bandundu, Wapi, et plusieurs chantiers s'est lancé d'un coup depuis le lancement il y a 100 jours, il y a chef de l'État. Bongo Bisoto Kotala, Boni Boni Kosala. L'objectif, il y a des Congolais, Pezali, Mingi Mingi, Toeba, Mokongo, la Biso Zonga Kitoko. Kinshasa Label, c'est le plus grand objectif, il y a Biso. Et surtout, le Congo, le reflet d'un pays responsable et un pays prometteur. C'est l'objectif de ces 100 jours.
L'impression de venir comme a avenue aux forces en tout cas, l'impression de Bisso, de Sepeli Makasi, au place où ils ont de temps en temps, Babongisaka, Metomoni, OVD, grâce à financement il y a 100 jours et à chef de l'État, Basali, je crois, couche à béton il y a 30 cm. Vraiment, il s'allie Bisso Kitoko, pour Bis, ils allaient pour Ebima, mais là, ça va Kokoso Makasi, les lots vraiment. Et ça dit combien de temps Nzela au Koufa? En tout cas, c'est presque une année. Presque une année. Ça a toujours un lambeau. Et là, on a eu ça, usager, chauffeur, on va couler dans Nzela. Oui, nous demandons seulement au chauffeur de respecter le code de la route. Il y a une route qui est 5 à Maka pour éviter. Pour ça, il y a des dépannage dans la Nzela, il y a des criques dans la Nzela, il y a des mafuta, les bébés sont dans la Nzela, donc tout ça est parce que le pays a la posa, a bimisimbongo et l'eau peut où mais la rotomoni, le gouvernement est l'équipe, et ça la biloko net bazomo na tiki population azali. Mais oyo to se peli pour la Félix l'ambassade. L'impression est la ligne ni comme on Nzela on va asphalter en va salir en haut sous lelo. L'impression est là. Parce que nous avons na sepeli makasi pe na do sepela na o mokozi mboka koti to yambie na musala do sala donc to sepeli makasi. Sepeli vraiment makasi. Et bandaki to zaki le wana badoute. Il y a des doutes, on a dit suivi ça mais pour le temps tout le monde peut dire suivi Zali, Moussa ça m'a calmé et ça m'a bien quitté. Nzelo baby il y a combien de temps? 7 ans passé. 7 ans passé. Nzelo ça a bien fait. 7 ans passé. Mais tout les gars mais tout les gars comme ma boulou à maï, le maï peut faire na rapide na 7 ans. Lelo au Kokyo le Bénin on a d'abord bateau bazu initiative des chefs de l'État. Bon, on a bateau bazu idée mécanicien au sala et loko en tout cas la remercier Bango vraiment. La remercier Bango. Le 5e président. Le 5e président de Bisoto Yambi, en tout cas, dans ce pays de Makasi. Nous sommes bénis Salam. Pour y aller bosser, c'est qui. Donc, Bandé au Salam Magamé. Oh, Penande Salam. Yango Penande dans ce pays, Penando apprécié. Souci n'a bino côté Zarani, n'a venu au côté. Bon, souci n'a biso Penande Mingineza, à part Banzela. À part Banzela, Mokonzamboka. Oh bana oh ya mboka oh basenga ki balila sek ba sepela ki na ndenge yo kotaki en tout cas kolela na biso za à part ba o sur esili la ndenge so pe makambo ya ba kolia makambo ya biloko ekita ya makambo nyonso po 5e tango mandat o ezo ya lisusu to za na posa ke yo to voter au cap c'est un super merci ba impression des années on mona Nzela on de ba sali ya bon impression na ngai zaka ke sepeli ndenge président parce que l'émission Nzela ton dimete ke Nzela oyo oboma miti oyo en tout cas place comme qui bizarre makasi bebaki et umeli esalima batembele accident ko telinga ke sali ma place mais par la grâce de Dieu nde makasi oyo papa na biso oyo uti okota siko papa Félix ayo ko sala biso ba surprise ya wa nde ayo ko bokisa biso zone yo ko le belaye personnellement en tout cas na senga suka ka asala susu ya koleka par rapport na oyo ezalaka awa te na Congo mobimba tina ba province tina ba fin fond ya ba village donc partout na banzela mususu oyo ba mituke kotaka lisusu te basala donc en tout cas toi na problème surtout ya banzela na kate kisasa awa banzela ezalaka lisusu te donc nzela ekufa yango ozomona lelo ba embouteillage comment partout ba venir oyo il fallait ça déjà macadamiser mais eloko eza te donc en tout cas topesi kaka ba courage nzamba sunga ye nzamba pambola ye a continuer kosala soki nzambi pa kosunga je crois à cause du deuxième mandat par rapport à projet naïe que vous avez sous malam pour na akokisa ba projet naïe mato sepeli merci bote nego bote ovandi koto bon naya kande ko sa musala koto ah donc musala na oza koto avenue Force et Beba depuis combien de temps bon natanga na éviter quoi na mwana koto te
bandaki awa na 2014 nazalaki ya poubele ezalaki mai ya terrasse banini obanda koloba titi ntango président Tshisekedi aye abandi mosala na ye ya kokule bandi kobongisa makadam yango tomoni lelo alongoli biso place oyo na grâce na ye atieli biso beton oyo epasola Titanic yango atieli biso na force awa toyebi te soki beton oyo ekobemba soki ekosala ndeni ata baye na kindoki na bango bakolonga lisu place te. Merci ndenge tomoni mosala esalemi bien mpona grâce ya OVD et biso bana force koto tolukaka mbongo a toza na esengo makasi toza mpe ya kosepela. Merci mpona ide oyo bazwi mpona kobongisela biso place oyo, merci makasi. Mais nasengi bapeple congolais batikela pepata akule nanu après batongola bonga banda siko kokule bango beton ya mabumu na sepeli kitokos. Merci.